soki réellement mwasi na yo alingaki yo na motema mobimba eza na mutu moko te, ni ami, ni connaissance, ni influence à bato eko kabola yo na mwasi o alingaki yo na motema moko. Mutu o aza capable ya kosala ke bolingo na yo na mwasi o alingi yo na motema mobimba. Et si la tue katana na katikati ezaka yo moko papa. Mwasi alingaka na motema nyonso. Soki andimi yo alingi yo na ndenga solo ni onaka mipesaka mobimba na ye. Bazalaka très sentimental, mais ceux qui à comprendre que mutu oyo apesaki bolingo na motema moko a manipulé qui na domaine ya amour, ndeko na ngai ne se laisse pas faire si facilement. Nous on rappelle que moi si car oyo bano mona lokola zoba na yo, lokola yuma na yo, lokola mutu moko olekele l'esprit, ni on a seulement démontrer le contraire au lap. C'est pourquoi papa ozana na ngai yekola à travers message oyo nani ozalaka na ye comme partenaire, nani ozalaka na ye comme fiancé, pe yeba deuxième face na bango. De on a bazala personne kaka oyo manipuler te, mais ebe bat oyo ba se venjaka avec beaucoup plus d'atrocité et de nervosité, pour ne pas parler de brutalité. Ah nazo bangisa ote na bendo kaka matoi oyebela. Tikanzamba lola asunga yo papa.